Bonjour. Oyeli malamu. This is deuxième partie ya na video oyo na uta osala kala mingi te. So na video oyo nalingi nalakisa bino biloko deja na sombi pona business na ngai. Nalakisa bino biloko nini ezosenga pona nasala bali place na ngai. Nakobanda na glitter ngeli na chaka ba ngeli na kati kuna po esala ngo kamwa bien. Yes, nalakisa bino mwandambu, nalakisa bino oyo deja moni ba ngeli oyo eza na kati. Yeah, bozomona. Yes, nalinga ba ngeli omona pe manzaka na ngane na sali yango na chope ba ngeli. Yeah, ba ngeli ndeka bozomona boye. Wapi wa mususu nalinga pe kotia ba fleur na kati. Omona fleur oyo eza rose flower na chaka pe na kati. Na chaka oyo na luka oyo. Yes, ndebo omona eza pe na ngeli na kati soko tiango eba na ongela pe mwandambo esala bien. Yes, so yango na sombaki bangeli na ngai. To na sombi ya couleur oyo. Na sombi susu na sombi susu ya bleu. Bomo na ngwa. Yes, ba couleur na nga na sombi yangwana. Na sombaki bangeli oyo pe. Ba couleur nango eza kitoko makasi na sepela na ba couleur nango yangwana na sombaki pe ba couleur oyo. Eza ba couleur ebele donc. Yango yo bangeli na biso Okay. Pona kosala lip gloss na biso na sombi oyo eza sika na sale yango te oyo na lakisa bino. Eza ya pen oyo eza sika. Eza boye. Eza sika na sale yango te. Donc naza na esengo mingi. Donc nalina mekango eyaka na stopper po ekoya te. Donc ozi o connecter na kati ofini makasi sima okangi. Fini. Yes. Sima okangi mais obviously to kosala bongo te pona to sala yango te. So to longola ngo. Okay. Right. To sombi susu na oyo. Eza nan to sali lango pete eza na eloko te na kati. Eyaka pe nani na na kati me bato deja ba kotisi yango na kati na yebite tuna bango soki eza ndeni. Donc na ba stoppers bazi ba kotisi yango deja na kati. Okay, normally bakoti yango na kati te me bango bakoti yango na kati. Donc ezala pasi pona nga penza kotia ba lip gloss na kati. Bato twist. Nasoma super na site na bango te. Yes, so nasombi penza ebele, eza ebele. Nasombi ebele. Nasombi ebele. Okay. Tana sombaki wana tozongisa wana ba god nango. So mess esala mate. Okay, totiamo a côté. Et nasombaki ba oyo pe
eza ndenge moko bastopa nango mpo eza likolo mais oyo ezali 10 meals nde kaka bozomona oyo mpe nasombi yango ebele e ndoliso nalakisa bino nazongisa biloko nyonso na kati. Ok, en plus ki oyo eza biloko natindelaka ba lip gloss na ngai eza lokola boye na kati eza na ba bubbles na kati eza yes eza very small like this. Okay, so nasombi susu na papier na biso oyo. Papier na biso oyo eza penza bien. Papier na biso oyo. Papier na biso oyo eza col. Okay? Donc soki olingo sinda lokola lettre na yo. Po comme adresse, right? Mais okoma no adresse te na maboko. Osalela oyo po o print yango out. Yeah. So soki okomi biloko na yo otie biloko no lokola tosala tochata lokola ta odaki boye ozi okoti na kati. Okay? Okoti na kati okangi na yo boye. Soko okangi boye na kati po tindango osala adresse. That's when you need oil. What is it called? Sorry, I can't waste time be thinking of what you call it. So this is very handy. Okay, eza penza bien makasi pona moto oyo azana business o azo salela oyo aprintaka biloko oyo asa aprintaka biloko ebele. Okay, if you oyo aprintaka biloko ebele. Okay, oyo penza eza bien makasi pona bino it will save time na yo, it can save energy na yo, it can save a lot of things. Okay, so oyo okotia na printer oye na laptop na yo otie adresse soki ebimi ozika aboy olongolika aboy. Awa eza col kote ya col nde muto kobamba siko na lettre na yo oyaka aboye ozi obambi. Doka nalakisa bino kaka po okokata yango boye otie adresse na yo lokola awa ozi obambi na yango awa lokola adresse ya motu obambi lokola boye na adresse ya motu bomoni nde esali. Donc soki olingi otinda yango donc adresse ya moto eza awa okangi ka boye allez ok bwaka na poste. Donc eza penza bien papier oyo. Donc so obandi business na yo somba papier oyo. Okay, eza venta facile pona kosalela pona bato oyo babandi business. Mais so moni ke okokoma na yo ba lettre na yo ba adresse a bato nyonso eza problème te. Mais nga lokola basombaka biloko na site na kokende ka na fini print na ndenga site mebimiseli nga mbala moko na bambi kena bana kotalaka na bana okomaka na oyo. So bosalela technique oyo edebi na makasi. Yeah, so nasombi ebele nasombi ba lettre banini na ngai ya lettre ebele oyo yaka na ba couleur ebele menga na poni gold. Why gold? Debuka bomo na ndako na ngai gold and silver nalinga yango makasi. So oyo eza 50 na kati 50 na kati
Donc so on go so ma eza loka 50 na kati pona 12 livres. Yeah. 50 boy na kati eza 12 livres. Donc na eBay. Donc so boni bokei osombi yango yes, is a medium, large one. Na ebite large it was a 12 livres te ezala share. Okay? So na sombi oyo ezali 50. Okay. Eza 50. Biloko na ngape oyo eza 100. On nyonso eza 100 na kati. Okay? 100. Okay, and then pona business ya sika, ona yebisi bino nanu na yebisi pe moto te that I'm gonna start doing this business. Donc nazo need biloko oyo. Yeah. Nasomba kite business ona na yebisa bino te eza nini, soki eza ndenge nini, soki eza ndenge nini. Na bino moko bomona kaka biloko na osala. Nasombi susu na oyo. Oh, this is so cute, very cute. Yes. Nasombi wana. Nasombi susu na oyo. Eza itoko, eza loka chocolat. Eza chocolate bar. Nasombaki nino. Nasombaki ba oyo. Eza loka biloko ya Claire. Epesi mino idée. Est-ce que epesi mino idée? Hopefully epesa bino idée te. Donc eye boy. Eza ka biloko ya Claire really. Donc eza biloko ya Claire. Donc there you go. And then et puis après ça loka 20 na 425. Yeah. Biloko nyonso nasombi na eBay. Presque biloko nyonso nasombi na eBay. Presque biloko nyonso eBay azane nango, azane pe moins cher. Nalinga mingi Amazon man. Azaki na aka lazy pona komasu kotia ba bank detail na ngai lazy one. For eBay, nyonso eza déjà registered, so I can just go there and just buy. Nasombaki ya pink one. Nasombaki pink one as well. Why did I buy pink one? Nasombi pink one because na ningina salela maybe pink one pona biloko na ana salaka pona sorry. Na ningana salango pona kando na biloko business a kando na ngai. So na ninga pe na salela biloko oyo. So business a kando na ngai na kusalela pe oyo. Okay? Okay. Na business na oyo ya sika oyo eza surprise. Okay? To salela ba oyo eza ba couleur na biso oyo to banda otia na kati. Donc ope na somba na eBay.
Open a song on eBay. So okay, but one na binongo is just there. It's just there. Okay. So zombies tidy up. Just make sure when you're doing everything, you tidy up, because we don't want everything everywhere. Okay. Okay. Open a song on eBay. Is a business nanga ya bilamba. So na kona business nanga bilamba na sombi bilamba izoya. Bilamba izoya. Calamite vraiment na sombi oyo nyonso eza 1000. Oyo nyonso na kati eza 1000 1000. Okay, eza like this. Eza boye. Ozomona? Yeah, pour comme style. So it says style, size, and price. Okay, donc bakomi style number nango, and then size. Suppose size nini, and prix ya eloko yango eza nini. Donc bakomi on nyonso awa. Na imte so bomona. Okay, seconde bomoni. Yes, eza bongo. Donc, oyo nyonso eza 1000 na kati. Na ipte so nasomi en combien. Oyo pe eza nanka na eBay. Oyo bato oyo boza na business na bino ya bilamba. Donc, pour esomba eza na wana eBay. Okay, eza na pe cher makasi. Yes. Pona business nanga ya sika oyo na ibisi na nzete na sombi yeah, ABCD. We got ABCD. Look at that. ABCD. Yeah. A B. We got ABCD right here, baby, don't we? Yeah, so business over there. Where's A, Precious? Can you show me A? Where's A? Ah. Yay, good girl. So you have to turn around for you to see. Yeah? Here. What's that? C. Oh, okay. So you know your letters. That's good. Go and sit down, baby. So mommy can do this, yeah? Yeah, so business nangaya sika. Oh, you always a surprise. I'm gonna be using this, guys. No. Yeah. No, Salira oil. It's a coat. Precious, go and sit down. Thank you. Yeah, so business asika. Don't need oil. Don't need oil. Oil now cut on cut. Mako, it was an kind of business. It's not chocolate. Yeah. And then it was an oil. So Salira paint na oil. Oil needs to put a business asika. Escape. Boko yeba business I want to use an web sangam. Soko bandi business and then okomo Salira below koyo business nini. Boko mana seso boyebi. It's a surprise. Na mwana if sabine exactly. Donc bino moko boko ma boyebi sangam. Soki bokomi ko comprendre bokomi ko understand business nangai eza ya nini. Yeah, so and then so my son all the gens like Sibina, yeah, all the gens like Sibina,
oyo déjà alakisi bino. My God, money. Yeah. So, mpona business na ngai ya bilamba, nasombaki oyo eza gun ya bilamba. Nayebi te soki deja bomona yango ya. Me nalakisa bino kaka. Ezaka ya otengama, naza otengama makasi boye mpona. Okay. Yes. So, eye na biloko na oyo. Na anglais babenga yango tagging gun. Pona muntu oyo abandi business ya bilamba kende osomba oyo. Okay, tagging gun. So na tagging gun eza boy. Donc eye boy. Oyo okosoma mpe na eBay eza nango. Okay, menga na sombi na eBay te na sombi en place mosusu. Okay, na yebisa bino biloko nyonso place nyonso na somba te. Mais presque biloko nyonso omona awa eza nango na eBay, mais oyo eza na eBay te. Okay? Na nini na ba oyo na sombi na eBay te. Okay? So eza eye na tonga na moni tonga oyo. Eye na tonga boye. Tonga nango. So ningo salela okozwa oyo okotisi yango awa. Ebuka na te nzambe. Okoti yango awa ozwi nini na biso oyo tosombi mpona bilamba oyo. Apake na biso oyo ozwi moko. Ozwa moko. Ok. Tozwa moko. Omoni eza na lidusu mobwe awa. Bomo na lidusu angwa. Okozwa tonga oyo okoti na lidusu na yo. Okay. So yango ona sombaki. Eye na biloko boye mpona okanga bafoto eloko eza mpona okanga bafoto eye na background ya pembe eye pe na background ya noir. Okay? So olingi okanga bafoto oyo mpenza eza bien makasi nanu na meki yango te me tokomeka na bino. Okay? Eye na ndaku nango ndaku nango yango oyo zela to tiango ensemble po bo comprendre nango penza bien na salela ngo te me nakendaki na YouTube natali ndenge nini basalelaka yango donc nayebi deja ndenge nini basalelaka yango donc yango yo ndaku nango yango oyo eza pembe boye bien. Okay, ndaku nango yango oyo eza boye. Ndaku nango eza boye ndeka bomoni boye. Okay, so olingi okanga bafoto na background ya noir okotiaka noir boye eza boye otia na kati. Nalakisa na aka bino yeah background nango yango oyo. Soki olingi pe ya pembe ozwi okucheka na kati boya. I think eza boye nayebi penza te. Nani nasalela yango te eza première fois na ngai. Oloba teke bon yebi na nde osali yanga te. Okay, eza première fois na ngai. Okay. Yeah, eza boye.
eyaki na LD lights nango baminda nango oyo epelaka. Ok, jour tokosalela yango nakolakisa bino ndenge nini ezalaka, me lelo nalakisa bino te. Ok, merci mingi na bato nyonso oyo botali video oyo. Nzambe apambola bino wana nakutana na bino jour mosusu mpona lakisa bino ndenge nini nasalaka ba lip gloss na ngai. Ok, wana naolakisa bino ndenge nini nasalaka ba oyo. Ok, merci mingi, bye.